Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Voilà, ça commence déjà bien, mesdames et messieurs, au rythme de notre rubrique La télé-surprise, autre vie, comprenez. Hein, nous sommes toujours là au four au moulin en cheval. Question pour nous encore de réaliser nos surprises. Tout ça là, vraiment dans la commune, où ils ont un artiste, et tout ça là, toujours effort, il y a qui sur terrain, tout meka osoana bango, tout son bixa makanisi, tout panzante qui est toujours na rythme et rubrique na biso. Aujourd'hui, nous avons quand même eu à faire notre choix à celui qu'on appelle Vie Johnny Chakala. Tout le monde nous un peu panzante genaye. Tout son bixa makanisi nae au rythme toujours il y a rubrique na biso. Voilà. Mais avant de commencer, un grand merci à notre Dieu, celui qui nous a permis depuis 6 années là jusqu'au jour d'aujourd'hui en vie, en bonne santé, en équilibre. C'est pas de nos efforts d'être comme ça, c'est parce qu'il a voulu. Un grand merci à notre Dieu, un grand merci aussi à notre sponsor officiel. Là c'est FBT Mi Salan des transferts et ça s'effectuer de jour au jour avec beaucoup de sécurité. Rassurez-vous, avec FBT, tout est bien, tout est calé et nous sommes ça vraiment avec beaucoup de sécurité. Et un grand merci aussi à nos partenaires, à Bisso Nyonson, au Bazara, toujours motivé. Et ça, la bien le bien-être universel, vivre pour les autres, la belle Mapendano, mon dernier espoir, maman Mireille, merci beaucoup et pourquoi pas à Fondation Solange Étoile. Il est derrière la caméra, mesdames et messieurs, donc lui c'est Adji. On va faire notre entrée, question pour nous de réaliser notre surprise, c'est quelque part d'ici. J'espère que vous avez des cités canées, tout ça, là, Lux Pereira, Aristote Kutambala, merci beaucoup. Et pourquoi pas aussi à maman Arlette Céline Kilolo et maman Irène Kaninda, pourquoi pas maman Fifi Ma Fouani. C'est ici qu'on va prendre un bon moment de s'échanger, de partager encore l'expérience de son parcours. Voilà. Bonjour, bonjour. Maman, vous allez bien? Qui vous allez? Maman. Non, pourquoi papa, il y a Djoulou. Azali. Vous excusez pour la caméra. Tu as eu autant là, il surprise. Voilà. Maman, qui m'a? Azali, Mazali Banda. Maman, vous allez bien? Voilà. Mais en fait, tu as posé il faut que la poya a aussi le posé surprise à éviter que tu aies une caméra. Ok, merci beaucoup. Et ça, musique? Non, La venue, on a? Ouais. Ah ouais. Maison. Ah ok. Ah n'est pas mis. Kayotika na. Merci. Voilà. On va prendre un moment de parler donc. Bonjour Johnny. Bonjour. Comment? Boni. Oui ça va. Qui veut aller? Vous attendez dans l'hôtel? Non les cas. Oui, pas de souci, mais Nandengo Yebo et maman, au bout de la parcelle. Le fond, l'adresse pour c'est un signé tout bon. En fait, orienté là à la liboso. Ah, aux maison. C'est que le lot te quitté, te fondé pour mère santé dérangée, couteau à qui hôpital. Il y a un appel à Yaki à santé dérangée à qui aux traitement. Né de Zokana HJ Kuna. Ngape na yaki na vanda na kutana mwa batu moko boye après na Canada imo za na Serembao ya moni na vai na ngaka me ko salinga surprise pas de souci. OK mais vous pesa ngoma tanga ya ndeko melody. Oui na zwa ngona moni bijou la reine akomelinga o melody akufi bon salinga pasi baleki na sozo kene na tuni akufeli wa bona point noir. Ah, je m'attendais déjà ça parce que il y a vanda mingi na Kinshasa te ya za mingi na point noir mais ça fait très mal au cœur hein. Na mona image batine déjà Balingue Badra, on dirait qu'il na morgue. Merci beaucoup. Bicho toza BioNews Télévision ngana Zayada, rubrique na bicho za la télé surprise autre vie. Neka na sala no rendez-vous mais un peu bousculé, na to bousculer au moins moki pour na mais quand même toujours ko réaliser surprise dans ngai. Le to est vraiment tout mécanique ko partager na yo expérience ya parcours na yo parce que dans la parcours mon molai au pe osunga bande romsuba comprendre qui est vraiment le Johnny Chakala. Ntsakala ezarani. Ntsakala eza tout bien. Donc nion surtout yanga eza bien. Donc nion surtout yanga eza nango malamu.
naza kimia naza bien na makambo ebele na libota na ngai na musala na nga na salaka na ba voisin baninga ba collègue musala baleki bayaya bakulutu en tout cas eza bien nyonso tu Kumbu landaka ilandi yo bon ilandi ngako parce que nga naza bien na makambo so yo d'ailleurs kutu ya kosamba ezalaka te so botali bie botuna ta batu parmi ba vie nano bosantaka ke okomona boye na boye donc okoyoka kaka ngai kaka et puis kutala kuna RTNC basala émission monga na yebite week-end en bonne compagnie batuni na RTNC na azana ba référence neto yaki na référence mo ya PDG so kala dongo wakufa ezalaka so botuni nani azaki na big vert dongo na RTNC nani mutu akala référence ezalaka ngai donc nyonso eza bien mutu akala le bien babenga ko pe mutu akala oui mutu akala na musala na agité mais na musala na sala voilà mais déjà ntsakala umembiso na province ni ya Congo central ou comment déjà kuna bon na yebi Congo central na kende déjà na ba parcours ebele to sala ba production na bangadera tant to kina shik le yenge na yebi Matadi Boma Mwanda Chela na yebi yango bien na koma kuna pe na fanda po ya un grand frère pe papa Zola vana na Matadi na yebi ko bana ba Kasangulu ba Kisantu Mbanzangu Kimpese Lukala bozo kenesi de suite kuna. On doit tant vraiment et on maîtriser Congo central. Oui, na yebi yango bien très bien en tout cas. Na kende plusieurs fois. Mais so lingo pesa neti mbote. Oyebisa bandeko no ki olingi bango mingi, bandeko na yo ki yoza mosala muta mosala bo sala ka bo sepela bango ba soutenir yo na munoko na bino. Okoyebisa bango ne. Mbote na beno na Congo central muke papa Ntsakala ya Johnny mutu akala, muke vuandaka na Kinshasa. Bu kene na Matadi, mbote na buni ye na kulomba na beno me soutenir na musala ke salaka ya théâtre na banzonzinga munu na RTNC en tout cas be soutenir munu kitoko makasi voilà. Merci beaucoup. Mais il y a Johnny malgré te bousculer malgré moi banine est-ce que osa ko accepter quand même te partager. Bien sûr so bolingo to ko solo la peut-être à ko déranger aux akaya hôtel mato que na parcelle to solo na biso. Ça dérange pas. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, il a accepté de partager l'expérience de son parcours. Lui, c'est le V Johnny Tchakala. Comprenez en image, ça se passe comme ça. On a essayé un peu de voir avec notre surprise et vraiment surprise récit. Et ça se fait toujours comme ça. Et on s'adapte, comme je le dis toujours. À chaque instant, la terre tourne, la réalité change. Et c'est à nous de s'adapter à la situation juste pour bénéficier de l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, on va faire l'effort vraiment de profiter et de partager encore l'expérience de son parcours et de profiter de l'ombre de notre grand Vedjonin Tchakala. Comprenez en image, on se retrouve dans la commune de Ngiringiri, précisément route Lingesa. On a un peu remis campé au sol. Vraiment, on a notre grand et ça la mission vraiment bien. Ah, ma bokilo. Ah, ok. Ah. Prenez bien soin de vos enfants.
kisate Yonde batela kabango Kosopate Kobwa kisate. Et voilà, je disais, il a accepté déjà de partager l'expérience de son parcours, lui, le V Johnny Tchakala. On va quand même aujourd'hui de s'échanger, partager l'expérience et un parcours Neka et Zalara. Je crois que vous ne serez pas déçus comme d'hab. Voilà, on va commencer déjà vers l'ouverture de notre plateau. Qui me ça? Qui me ça? Néo Moninga. Mais mon job à caméra brisque. Nga mana ko banga caméra. Nga okoya na caméra ndenge no solingi. Bino ba caméra kutu yango te. Bon on a mona na RTNC ba beta ba nina ndenge na ndenge e bang sangate na et puis na frontaka public. C'est mon micro hein. Na frontaka public partout na ba spectacle wapi. Donc nga iloko bang sangeza te. OK. Na ebité soko bang sangana ni. Mais moi panique moka ya kama ki oye brisque. Ata boye brisque donc na zaka prêt pour répondre mais za musana ngai. Voilà. Merci beaucoup. Donc on est quand dans le bas, ils ont autre vie, la télé surprise, le vraiment photo panzanteke, to sombisa, makanisi avec le V Johnny. Donc voilà. Mais on est quand tu es bien nyonso ba que V Johnny, moi na père na bango, moi na maman na bango. Leki ya baya na ye, ya pe ya baleki na ye hein. Papa na maman baza encore en vie? Non non non. Batika biso? Batika biso déjà ça fait longtemps. Nga mo déjà na âge avancé, bon ba baza na âge ni. Voilà. Ya Johnny za âge ni. Ah, Ngaza Mukolo déjà. Naza na 62 ans. 62 ans. On dit maté. C'est quoi les secrets déjà? Il y a regarder un peu fort, il y a regarder. Et comme si yo à Jango. Pour déjà moi nanga Blaise moi na 78, moi na Liboso. Ana Saint-Étienne Blaise Ntsakala. OK. Bon ce qu'on a na âge ni, ya moi 78 ngana âge ni. Puis papa boti ngana na 62 ans ya ozana âge ni. OK. Mais talaka ne na zali batum susu okoto baba leki na ba komi bilonga mikolo ngana zakaka très jeune nazo kola na ngate donc ngamo passer na linga nzoto na mingi nana ba discipline nanga na pesa kana nzoto nanga na santé nanga na makam nanga nyos naza très discipliné na makam ebele ndo monde boy Ntakala. Ba discipline wana mtesala ki ou garder toujours forme. C'est ça le problème. So oza discipliné te na nzoto nazo discipliné ngote ozalaka bongo bongo nzoto ngpe fo linga kolata nzoto ngpe fo linga te kotika ngaka bongo bongo non non non. Voilà. Papa na maman batika biso mwakala wana bozali na commune nini? Wana toyaki na commune à Saint-Jean. Yebi Saint-Jean. Te wanga na yebi Saint-Jean te. Oh, Saint-Jean le comme commune à Lingwala. Ya Lingwala. Eh bon. Et le bon ki lelo TV. Oyebi ke nga na mutu akala TV. On no compliquer nga matière vient. Biso za bata ya kala. Yo za mutu ki lelo. Mais to compliquer bino kaka pour Saint-Jean yebi ngote. Voilà, na commune à Saint-Jean. Lingwala. Voilà, donc vous maîtrisez vraiment Lingwala parce que botami kuna. Mais na botami kuna, nga botami na balabala Isangi. Isangi. Balabala ya papa Lutumba. Voilà, to yaki baba na Lutumba Sima, le fait Lutumba Simaro. Voilà. To yaki baba la moko. Biso to yaki soko okoti na Wileri. Ozo kende na direction ya pédiatrie Kalembelembe. Wana biso to sana kati wana. Na baba Isangi ba fait Lutumba soko l'équipe comme na Mushi. Bono matane to kende ba kutu ba 24 kuna wana nde ba papa Lutumba Simaro. OK. Okol na quartier omona pe ba veningi bazala ki nenka ezala combien ça comment kokola na quartier quartier na kata Lingwala Saint-Jean na Saint-Jean wana ngana na kola to kola na batebele to kola na ba Fofana Munduki ba na Paris na kola na ba ditutala Ngunza aza na Suisse na kola na ba vieux Jean-Pierre akoma ki conseiller ya Joseph Kabila ancien président de la République na kola na ba oyo kaki ke Luamba yemba mutu moko boya panzaka nzete. Bola li kofi na nzete vie moruma azali mona Lingwala ti Luamba yemba na banzembo moruma makasi wa beti li kofi na nzete panza ni moruma to kuna bate belé donc c'est-à-dire que Lingwala bimisi bate batu ndenge na Lingwala wana. OK. Ba kokodia nzombo mulilo bazana ba Irlande to zala na ba ona Lingwala batu belé ndenge na ndenge. Voilà. Donc okola ezali vraiment na ambiance mona kati Lingwala. Oui parce que nazalaki pe na Lingwala ngonde nazokola nazalaki jouer na zakobeta balle kitoko na kobeta balle kitoko poso na lataka to équipe mo na Campbell Z na Campbell Z et équipe mo to ezaki ya ba vita ezaki na Campbell bana ta vert noir ngape mbala moko pe na komi kobeta balle na zaolinga mingi pe ko lata vert noir pour équipe no tant to sele ba championnat ya bana quartier comme no ngi bana ndombe to lata vert noir ya moni do sona yaki na carrière théâtre tembe na beta ka pe balle na salaka pe succès na ba stade ngo. Donc, on a cela, c'est que la balle est au Saganate. Voilà. Voilà. Mais Coco, là, déjà, qu'est-ce que remarquaient tes parents
papa na yo mwana parce que déjà ni to lobaka j'ai d'enfant j'ai d'avenir déjà les parents observaient quelque chose déjà et pas na bango moi na bango Johnny c'était comment d'abord parents ont remarqué non ba parents d'abord biso ngalinga classe pe na tanga classe na très bien ba parents ba beke moi no lingi classe talaka na tanga na tende la Gombe na cousin nga ditola ngunza na Suisse to tanga na tende la Gombe to bana na Saint-Jean na lingua la tia tene makolo to lingi classe mingi tant to lingi na tende la Gombe to ye na barumbu kuna na boka na nini na kota bokasa kuna école mo zakona to benga école salle centrale legi armée de Sali to bana pe lingua to kengula makolo on dit maté donc quelle donc volonté ya classe wana hein pour ba parents et wana bazalaki na bango pe na mbongo mingi te bango ndima babia bokela mnoka makolo biso to kele makolo aller retour na ba moyi makato kozonga banzala mais to ko supporter lena ba vieux pe bazo débrouiller ka bongo ozomona voilà donc ils avaient vraiment à France na yo ils avaient concentré na ba étude c'est ça voilà ba étude na yo salango de lingua là au kende boka tsati place boné ko kende au sali études primaire secondaire humanité si au décroché pe diplôme d'état là diplôme d'état mais malheureusement ko kende ba humanité ba nini ba classe supérieure ezalaki souté pour na ba parents pena bazaki na ba moyens faute de moyens mais na mke ta ba vieux ba bani ko sala na soki mo ba formation nga ya mike voilà. OK mais déjà dans notre décroché diplôme d'état na ezaki na ba option nini bon naza na commercial sous les orientations ya ba parents non ngamo kaka yo mono salaire choix vous avez motivé na nini ngamo kama ba mbongo donc j'étais calcul ba mbongo commercial comptabilité donc comme mécano kututé et le nini influence qui au salon non ngamo na sepela kaka parce que les wana ozomona ke les wana papa na maman na biso autikila biso to que nous tekela ke biloko na wenza kalfungola maman na biso va kufa to que nous tekele ba biloko so période ba mangi bimi manga so nzeta minu mabele ba pela ba nzeta minu ba safu to tekela inga na to tekela eleki na nga Jacques Nsingi Mwanza que je chali azana Suisse kuna na Lausanne na mwasi na ye chou tété mwasi na ye bazana na Lausanne kuna ye pe to akoteka na ye na grand frère so mo azana matadi papa Zola to akoteka tekela mais soki oya wuti classe ake ko remplacer muninga mère so ake so babiloko atiki moko na bango wana tango ake classe ngana ko remplacer kaka bongo et puis biso mo pe to akola poto ekana mwana mwasi moko avant mère ya kobota ya mibale mwana mwasi wana nde azakotanga na ekola ba masero ezana ka bamba lycée ka bamba donc azako nyoko mamingi te po biso bande ko na mbeto na kolamba biloko apart wana soki ya ye na pokwa alambi kaka fufu to lien na biso alors na ko compter ba mbongo wana na ezalaki dur pa mama na zako sangisa mbongo te ko sala ba mankate na terenga bien gestion na commercial ça est bien landa na ngamo na landa kia. OK mais quand tu es déjà d'une famille de combien d'enfants père na so na deux femmes septième na famille na biso normal 9e na ndenge to zalaki to botamaki na maman mususu. OK comment tu y arrives quand même il y a ko gérer ma petit frère ko gérer pe ma grand frère ma grande sœur nengi zala kaka osala ndé nini oyo nyoso bazaki liboso par rapport à renommée na yo quoi oyo nyoso bazaki liboso na nga ba beta biso na façon mo osakana te na lobi na yo zaki grave donc oyo liboso mikolo donc talaka biso le to ya mike ba bazo gérer biso to aki na mai mo to ko benga na ibi pe oyebi yango te mai yango zala ikota ponga bito ko benga mai ya l'eau vert donc mai mo zala na ngo propre penza te mais okino kuta ba tout mo na kwa piscine mais dans ce sukola so bosiko sukola miso comme rouge siko bango tango bozonga ndako ba remarquer boya na noir bino ne miso comme rouge boy tango ba ko simba biso nkuba botina l'eau vert ba ko beta biso donc ya kusangana kutu te to la papete to kende kaka loko ezaki to ibana mkito kipena biso te ti pena ndenge pete omona ke ezali biso na tina te mai on peut salter combien de malade so bobimpe na mai yango bozo kwanza nzoto mokusa tout ça. Voilà. Et après, aux diplômes de temps, vous avez combien de pourcentage? Bah diplôme, on a combien de temps? 66%. Comment a été la réaction? Non, mes parents, c'est plein. Mais diplôme, il y a Kalana et le Kokani. OK. Ah, il y a le Mavoua qui est dans la qualité. Bah diplôme, le Mavoua a trop. Mais il y a Kalozo, on a que est-ce que d'abord, Kalatan, au salaire, au cas classe.
outi ka classe lero na pa na biso na lupango na biso na isangi wana to akina ba acteur mon pe azana poto to kangama na bango banda kokodia nzombo kelunda makoyo na pesi bambuta ana Irlande donc ozomona ke nakata lupango na biso bandako na biso eyaki bandako mabele OK courant ezalaki te soki bapere na biso bakosoma mwinda ngo mpe ya pétrole ya verte bamwinda mo batekelaka na bawenze linzanza bakati batie singa ya omona yo ntango ye outi na classe ntango ye fo yekola bamatière nini bouti ozwa na vai na ngai na mesa na kotanga na ngai omona so pere aza na besoin akiloboma bangungi na chambre mazwi kaka mwinda wana ake koutilize yango na chambre edécourage yo après tokomi koyokana no lokola neti bon face na biso bo courant eza te mais na ndako wana ozomona courant bango bana courant na ngambu na biso wana bango bazali bandako ya nsima para biso moye batia courant te ale na babutu vers ba 22h bokevanda bino kuna bosala étude na bino OK soit bobimi na tongo so boza tour après midi boluki place mo kimi ezali bokesala ba étude na bino po biso tokoyekola vraiment est-ce que bana sikoyo luka bango so bayekolaka wapi yango na bima mavwange eza na baklasse na bango mais biso tokoyekola bango bakoyekola matière te neti so basoka le monde de novelas namona ngo même bana nanga na ndako po batanga eza pasi mona kaka novelas ekobana bana tongo maboke TV babiso TV banini bana ntango oyekola te mais neni bazoresili na baklasse yango yango moni na bafrançais ata bakene école français parler d'accord mais français kokoma pasi difficile mais biso tokoyekola franchement biso tokoyekola totangaki voilà et c'était quand même bien réaction ba parents sepeli sepelaki et bamonaki mwana na bango asali eloko bango balingaki na vie na bango po kofuta minerva bazofuta ona ba difficulté mais ce qu'on pas futa minerva na ba difficulté yo faut sepelisa bango voilà alors yango biso sepelisaki bango presque net ezali awa biso na famille na biso presque biso so ba diplôme d'état mais ben si supérieur à part graphe na biso za matadi ya yekola makasi yekola ba déclarant douane tanga sisi pe azwi licence na ye akesu ba déclarant en douane asali ba professeur belé na minute asali 35 ans na matadi bana longa kishasa ya tanga fort na minute lokolo na biso kate bana nanga nyonso ko bana na Blaise ana poto Loris Ntsakala za na Angola Blaise Ntsakala aza na Angola nani mwana nga Dorkat Ntsakala aza pa nanga Abiga Ntsakala aza pa nanga nyonso na tangi leo bazwa ba diplôme OK bazwa nanga bazwa ba diplôme donc balanda lokolo na ngai voilà famille to na ba mayele donc dans le bon surtout dans le calme et salibongo mais ozaki na poso ça la continuité il y a des études supérieures mais faute de moyens et tinde ça la formation faute de ba moyen pene zalaki te ba père OK ba père ba sala na l'état les rappel l'état on a futra bango pe bien penate ba vie pe ba sala pena misala te donc ezaki moi passe ya on a quatre na habitude yango après leki nanga moko boye Jacques Ntingi Mwanza azana poto ayeko décider abi ba futele batike aluka moya ke na Angola obi lero na Angola yaki na facilité ko kota yaki lokola bangola lelo te donc to yaki na place moko soza na Pongabi place moko na bosani comme actif on peut mkolo place on pas kufa na ye boîte mo ezaki na Pongabi wana barbara bangadela bazako vanda na mpozo boîte mo ezaki wana do bakara angolaise ako vanda wana so lingo ke no Angola ofele oza olingo ke na yo oye wana na biloko na yo okendeki nanga décider ki kokena Angola Jacques wana a décidé kokena Angola akena Angola na Angola ki asali avant una atanga mo ba classe ka ya manœuvre ndenge wana mais ba boulot ezaki ebele ko sala après akene pe poto na minute akeneki poto na ba 70 soki tweet so combien wana akena ye après avandi ti atali vie na ba 82 83 ake album nanga vie soki posa na posa ko ya na kin oyebisinga na poto oyebisinga ngabi ngapi na besoin ko ya na poto olaninga atinelinga billet pour na visa le na pe visa zalaki nango petit problème okeka na ville na ba agence zalaki ba pesi au visa $50 au visa na ba agence vraiment na zo visa Yougoslavie ya Italie na zo visa ya IRSS après na ke poto le na ba 83 la Kepoto. OK. Grâce à l'équipe. Voilà, du coup, tu te retrouves déjà, OK, poto, grâce à l'équipe aux acquis la poste ça va continuer à bêtiser dans votre des moyens, on s'est bêtiser du moussou et du coup
on s'est retrouvé dans Kati, il y a théâtre. Voilà. Comment est née cette aventure? Aventure à théâtre, il y a une ngaza mona lingwala. Na kati ya lingwala, tu as na vie na biso moko comme na vie mao. Ok. Aza s'appelle la voix d'Isaïe, la voix d'Isaïe. Akufa. Vie mao. Donc na kati ya la voix d'Isaïe, il y a deux groupes. Groupe Maboke, oyo ezaki ba mulanga pembe, ba mame waso, ba mama impala, ba mutombo ba jamais kolonga groupe Maboke wana. Bazako leka mingi na radio, ermo na radio, na télévision, succès grave basala. Succès grave basala. Après groupe Salongweye. Dans groupe Salongweye, oya ba vieux kwedi, ba masumu de brende, ba mama bolingo, bangono sona ba groupe na bango boyebi. Après baiko kabola groupe Salon atikala na télévision, groupe Maboke atikala na radio. Na yebelo ke komela ki groupe Maboke wana te, baiko longola bango na la voix du Zaïre. Comme ça na surprise, na répondre mutoyo. Naza na maison, yaka na maison, na osala émission na kata lupango. Na osala émission. Allô? Si on a ces émissions, on a banni des émissions. Alors, comprenez, nous sommes là toujours déjà la télé surprise, autre vie. On essaye toujours de partager avec notre vie, le vieux Johnny. Donc, on va continuer. Donc, voilà. Alors, nakati alupango nakati wana ta ba groupe Maboke batika na radio ba groupe Salon batika na télévision. Siko basako luka banani eloko ni comme les groupes Maboke na yeba raté so ba bimaki na clandestinement ko ba kende production mo na banduni. Na ko retour na ba salaki accident awa ba na la voix de ba yeba kité ezalaka mabe bozoki mukanda te. Do ba la ko obligé ba longola bango ba licencier bango. Ali basako luka groupe ni ko remplacer ba groupe Maboke na radio ba saka théâtre radio. Alors, il y a un biso, tu as un groupe les abeilles. Les abeilles, il y a un lingwala. Aujourd'hui, papa Mousabou, on a poto. Aujourd'hui, Cocodian sont basés na poto. Aujourd'hui, ma ville est en Angola. Aujourd'hui, bactère Moussous, il y a biso, balagi na lingwala. Aujourd'hui, bana commune à Kin, ba Mambri Coco. Pauvre Mambri Coco. Pauvre Nsengo Diangenda. Maman Pembe Lazali en vie. Ba Médard Lomboto, balagi Moebele. Bazui ba mundoeri ba mafura ba nanjili to sali concours wana na la voix des biso les abeilles na biso mtu gagnaki to gagner concours wana ba retenir biso na la voix du Zaïre ba bi bon loka to retenir bino faut pas longola kombo les abeilles loka za mot français émission des lingala et komaki groupe Nzoi. OK. Alors na groupe Nzoi en tant to sali yango to tala ke baninga na biso to kotika bango bongote Nsengo azongi Mambiriko kwa zongi mama Pembela ye sans souci mukiringunga pauvre sans souci aye mama Bipendo aye mama Zita aye ozomona bactère to zwaki siko kamo sobe ko kota to sali na papa Kimbatseka alobe ba koti siko na groupe Nzoi to démarrer siko groupe Nzoi na la voix du Zaïre wana RTNC après comme OZRT après to bani ko jouer na radio après ba komo sala siko fusion moko entre groupe Nzoi na ba Mangobo na ba pauvre Monzali. Omona basali théâtre moko ba Monzali ba jouer, ba papa Mangobo ba jouer. Après 83, ngana ko tika bango, na voyager na kilanga poto. Monde ngi groupe Nzoi Otamaki. Donc les abeilles tant baye na RTNC babino loko eza émission ya lingala, il faut bochama pe kombo za na lingala. Ne bozui abeille bochi bozon na lingala Nzoi, ne to ka le groupe Nzoi. Voilà. OK. Mais continue ton ngoyo ke poto tiki baninga babandele ka ko continuer to non groupe Nzoi et continuer ke ponga mo pe na poto na otala ba fusion wana na télévision ba ba connaître ko sala net ba mama pasteur ba sala ki ba pièce mo belé na za ko landa bango pe ba otindela ba band kuna yo to na ba band ba VHS ba otindela ngo kuna na otala après 5 ans na ko zonga na kin ta na zonga na kin groupe Nzoi pe zala ki kaka. Après ne ko zonga na pe na boulot pour les après 5 ans ba olongo mais eloni tindaki olongo na poto zonga so Kinshasa non moni na poto okova na poto soki par exemple ndeki ba bwaka ngunda kande simbité okozonga na yo moko po sengi nzela ozongi na yo soki polingo changer mboko na yo lingi neti ngala na Suisse soki esimbaki te kande zwamaki te nako kena pe na Hollande mingi bakene ba Hollande koko dezo mazaki na Suisse akene Irlande mais ngana préféraki na bi bon lokola esimbi te na zonga na après 5 na zonga ngi na pona ebeka ke soki na zongi na obeta match na zonga pe na la voix du Zaïre ya na zonga na OZRT na zonga na musala na voilà poto za kuna to ba engagé
Voilà. na kata RTNC. Ok. Déjà, nous avons solo. Groupe Nzoï, ok. Après 5 ans, Ozongi Koutaganga toujours active. Oui, bazalaki toujours kosala ngapela zongela epeka musala Na kata Nzoï. na kata nzoi kaka po nakutaki basansu si bazananu kokodia nzombo bazananu ba mavila bazananu bango nyonso bazalaki nanu Bayambaki okana bayambinga bien parce que na amour wana ezalaki amour wana nayaki moko na bango nakende tozakokomana na bango après naye kozonga. Ok. Voilà. Ambiance ezali toujours. Ambiance ezali toujours. Po ntongo na voyage nakende poto ezala groupe Salongo eyala bata groupe nzo balela po muta liboso na bacteur wana akende poto ezalaki ngai. Ok. Voilà. Na bacteur nyonso Voilà. l'artiste comédien ezalaki yo ni muta liboso kende ya poto. Et pendant yo esalaki yo comment? Mais ça a un plaisir parce que tiki mboka okei nake mona mboka mindele na tamboli na Italie na kitaki na ke Cameroun na kiti na IRSS na moni IRSS ndenge zalaka na ye na Libye pe na lekaki yango na moni Libye ndenge zalaka pour quelques 2 jours na ki na IRSS na ça une semaine en transit na vandi na ye kokoma na Italie na vandi après na s'installer na Suisse. Ok. Voilà. Donc un bon parcours. Voilà. Tu te retrouves déjà à Kinshasa encore après 5 ans dans le groupe Nzoï au quotidien dans cette activité. Et après un moment, le groupe Nzoï est salé. Non, le groupe Nzoï continue dans la radio, malgré la radio comme multiple, radio comme belé. Mais le groupe Nzoï est continue parce que tant qu'on a zone dans la voix d'Isaïe, bah il peut faire une émission. Nous avons une salle émission, tout bâtiment n'engasco, il peut faire une émission tant qu'on va win. Na présenter émission tant ba wendo chaque dimanche na 8h30 déjà en direct. Na beta banze mingi akala ba chanson demandée par les auditeurs. Chaque dimanche 8h30 émission nga mindole akala tango ya ba wendo. Ba mama pembe bazana be émission ba salaka, ba mama suki ba émission ba salaka, ba bato bazana ba occupation ba kata ya entre temps. So donc tout ça théâtre radio. To kuté na studio, to sale théâtre radio et les qui na radio. Voilà. Mais l'air wana zongaki na yeko kutana pe na ngadia de ngadios ba uti ko panzana na shock minzoto ko bagina orchestre bango minzoto wela ta ba panzana ba kesa la shock minzoto ta ko mi shock minzoto ekufi mbala mo ngai pe te ko kutana bango ba yeko former chic shock lo yenge ngai na kati après chic shock lo to travailler na ngadia to tamboli na ngadia ba province ndenge na ndenge to kutana na Maréchal Mobutu na Guadeloupe na ngadia après chic choc lengé et panzani biso to na nouvelle lengé na ba pauvre mangwaou baba mungita ba jomulex ba nguma commando to sali groupe na biso wana après ba ibakata bazalaki ba Gabriel ba bijou la reine to travailler pendant ya trop makasi après ngana eko créer le duo du théâtre na Willy Mambu na pesi Willy Mambu bambota trop place ozali na Londres ngade da bambote no mingi na Londres. En tout cas, boza dans le cœur, na motema na ngai, mère vala surtout travailler na bambote na yo mingi, papi kuya lubilamba na mama Chako bambote, Clément Dangi na mwasne Eliane Mbimba bambote na kata Londres bo soutenenga tango na saki groupe na les abeilles. Tango to travailler na bangadeda na ba mangwawe simbité, to sali dieu du tête na Willy simbité. Après Willy albi madame viens mutu na mtepa za na groupe na Willy pa ko sala yaye. Ngana zongsi siko kombo na ngai lingwala les abeilles. Na groupe nanga les abeilles ba bidi bazalaki Gabriel azalaki ba Jossar ba ki peka ba Domaze ba Filunga wana bakte nanga première pièce nango mona na sala ya groupe les abeilles na sala ngana to lupango to fandi oyo. OK. Titre nango ezalaki na sali yo nini première pièce oh mama nanga bokilo na so fandi à côté mama mabe ya bwanga. Donc il y a peut-être ce espace de tourner na libanda mubimbawa de tourner na kati en tout cas zalaki elo mwa kitoko vraiment na kati ya lupangwa ya omona pesa ka mingi mabe ya bwanga bambote mingi yena kulutu na ye mama Marie Jeanne mama Meje bazana azasko na Irlande bambote na bango mingi nde ba pesa ce espace ko tourner première pièce ça la succès grave voilà. OK. Et après, ici les abeilles nayo, ozaki na bandeko bazaki belé, otangi bakomboa, bidi, Gabriel, Domaze, PKPK, bango ozaki na kata groupe. Mais elo ni salaki ke bo. Bazaki belé ba Claudine bakufa batika biso. Mais est-ce que elo ni salaki ke vous allez tous ensemble était levé Johnny? Non. Omoni bana so ba koli, to travailler trop na ba Gabriel na ba ibakata. Tant que tu commis dans le monde, parce que tant que tu travailles dans le groupe Les Abeilles, tu as
Major Bisadidi, le grand producteur na biso Major Bisadidi, tango aye abana fana na hotel Jimbo awa na Kimbangu. Bakute na papa Bilali po Major ya mwana njili. Bilali mwana njili alobina na komona bacteria wapi basala nga banzonzing to tourna ka bona kineteka yango na poto. Bilali ayeko luka Siatula mwana njili mais azako répéter na Kasavubwa. Siatula pasaki na groupe na ye ngai pe biso pe to na groupe na nga les abeilles to bani ko sangisa moi bactère to salle la majeure ba production to ko tourner au futa biso mbongo voilà siko na monde nzonzingo na to kota ki wana bango so be bakata bazalaka te to kana ba mama ba pauvre mama makila bakufa ba bijou ba nelia bazalaki ba bijou la rente après sikoyo ba Gabriel babani ko s'intéresser na nzonzi to bani ko benda bango be bakata babani ko s'intéresser na nzonzi to bani ko benda bango babani ko ya to bani ko tourner na bango mais ba moni ba komo mona lengi ya nzonzingo babani tika groupe muke lelo pe bakoma na bango be indépendante Gabriel akoma na makamu na ye e bakata pe akoma na makamu ne bakoma na ba site na bango moko bakoma osala ba pièce na bango bango ba tchaka na ba site na bango to kanga bango te voilà. Et quelque part ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Parce que bango ba kei bactère musu bazali ba yaka kaka. Et ça ndengwana. Bongo leo na ba léopard to bananga ba joueur ni na vita to na léopard ba zo kendete. Ba joueur musu ba oyaki. Vita pe bananga na ba kibonge ba mayanga ba kembo ba joueur ebele mais lelo ba kei to zo pe ba joueur musu ba yeki ba ye. Beteke ma bakota ba nani ba kota ebele c'est comme ça dans la vie. Biso pe to ko kende to ko tika ba musu pe ba koya. Bon ba jeune ba bimi lelo. Les gens peuvent pas citer. Les internet, c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement, toujours dans notre rubrique. Je vous rappelle que je suis avec Levé Johnny, déjà, Motoa Kala, l'artiste comédien, Azako émergé, Azako évolué à Wanakataville, province à Kinshasa. Comprenez, aujourd'hui, nous avons quand même eu à faire choix, naïe, te partager expérience, il y a parcours naïe. Alors, mais il y a Johnny. On se retrouve aujourd'hui, peut-être déjà, Nengolobi, tu me suis déjà pas, il faut couper sa baron, là-bas, mais les choses évoluent encore. Nakata les abeilles. Oui. Tozali kaka toujours les abeilles zo connaît parce que sikoyo to bango leka na tropicana et comment nango na bouquet to comment leka na RTV 1 kuna ba conseil comment difficile to longo kuna to na AirTag siko na minute yo ba chaîne komi ebele donc na minute to leka siko na Evi TV ba chaîne na TNT voilà ndenge zali ba chaîne na TNT yango to leka na Evi TV. Voilà, mais quand même ça va, évolution, je connais bien. Malgré qu'il y a multiples chaînes, il y a 300 chaînes à TNT, mais toujours les cas quand même. Voilà. Mais les lots tout ça, en fait, tout ça l'évaluation par rapport à Moussala, nous à théâtre, Yomoko en tant que Moukouboua ou Menakata Moussala, tu peux nous dire que non, ça va avec le théâtre, ça évolue. Si tu as une chance de m'engager dans RTNC, il y a des gens qui sont engagés. Dans Moussala, on peut à théâtre, on le commune na se kitim ke na se parce que nzonzing auto sala kana ba VHS on a bete no ba Major Bisadidi ba Ejide de Fer ba mi José Mabilama tanto retourner na bango ngai so ba bisinga papa ntsakala sujet yango thème et pièce yango comment pièce oyo na bina producteur futanga $300 pour na comment pièce wana a futanga $300 so na bi na ko jouer $200 a $500 cash à pesi mais le jour na mutu so payer $500 pour que nous tourner 6 épisodes. Mais bah fouto combien? C'est comme le gola bino. Oye ko solliciter mayele na ngapo ele kana chaîne na bino et pe ça va vie. Mais lem so ko pesa na ngapelo malungati. Nandimi kana bi pona nazali muta artiste et comédien. Nandima na sala émission. Mais ça émission so na ngolba te na sala te faut payer ngata $200. Mais so na sengo ka $200 au mona ko kufa. Vous comprenez musala ngozo beba. OK. Or kala pesa kina ba RTNC na ba chaîne so ke ko leka. Ba tinyo na qu'est-ce que vous payez $100 hein? Les alaki bongo. Mais pas na bino c'est le contraire. Ce que le nzonzinga ngoto ko sala. Je reste acteur nanga yo na za pembeni nanga. Akol bananga vient na tout comme moi nzonzinga. Photo ya to tourner en tant que vile na gno sisa ko tourner. To ko kana biso montante oyo kaka. Vient na bomle ko moi $20. Nena sali lemso 15 tableau pesa nga $20. Ozomona donc lelo nzonzinga ngo za na C ba site pe bébé si to manga mebele. OK. Parce que là les gens qui tourner banzonzi to sa banzonzi ba oteka biso na ba CD na ba VHS wana et zo talama partout. Dans ce on comprend bien il y a Johnny, ils ont préféré na yo
eza nango ningi eza ki eza ningi eza lelo. Lelo ndenge ezali lelo to se retrouver té, so total bien to se retrouver té. Mais l'air to tourner na ba VHS na ba série ba koteka biso. Tozo longwa wa batu na Oyo. Omoni mboka Oyo za mboka Sassou ya village ya Sassou. Mais a moderniser mboka na ye. Bazo uta Oyo ba yeko zwa biso awo. Toke na Oyo ba ya biso lokola ba roi. Plein de monde ba tozonga na mbongo kusakana te. Toke na Angola ba kochoka na marché ya rock. Kota na mnazando rock. Mais okobi matana ba valise ta misatu. Mais lelo nzonzi ngango. So na buto sala film moko si la bisalu SB. Après c'est une occasion papa comment filmer to tourner quand peka pa mabe ya bwanga. Titre nango ezalaki moitié. Mais lelo na ebiso film on a yo sala succès. Est-ce batu boni ba yebi yango? Batu bele batali yango te parce que ça kata YouTube. Mais so ibanga on ba CD. Batu mi banga ba soma ba CD. CD nga kota pe mbongo. Mais lelo na kata YouTube, na kota na YouTube, na mona ka passe na nini parce que na poto ba télévision ça na ba YouTube déjà na poto. Ba télévision. Eh? Eza na ba na kata ba télévision na ba YouTube na kata. Et yate mais biso photo tala kana banana ko ya mikolo mon nambu mais na misu na nga passe boy banana ba ko tala. Ah. Voilà. Donc ça me fait bongo. Ok. Merci. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que na kota la TV boité, na nga misu passe. Mais entre-temps na téléphone, mais so kota na TV, au mona kitoko. Mais na tali yango. Peut-être yo po yebi note. Mais so élection kota na Maboke TV, et ça succès. Mais ba tali yango te. Yango to lubi que YouTube quelque part ebomi ma solo belé. Ebomi. En tout cas, na sepela na ngote. OK. Par rapport au jour d'avant et au jour d'aujourd'hui, vous mettez à tous en option dans le jour d'avant. Ah, mais tu tourner 15 tableaux pour payer $30. Mais les 15 tableaux là, on tourner dans l'ère VHS, dans l'ère CD, on payer $200. OK. Voilà. Mais de jour au jour déjà, makamnengi tambula maki, nengi salimaki, nengozo mona, lelo, mais si même le monde était à refaire, vous préférez toujours aux encore na Maboke? Kozonga Maboke ndenge. Ozonga kana musala oyo. Oh, na lobi d'abord pour engager na RTNC engager en tant que comédien. Na komi na place de lokola journaliste présentateur d'émission après. Na tant que comédien. Yo ko zwangai a pour ça l'émission tant que comédien. Na za forgeron te, na za architecte te, na za électricien te. Na za comédien. Yango no yeto sala émission. Bon côté, na za joueur. Na joueur te, voilà. Ce peuple na bandila ta mukili. Bon. L'aime sur na l'air à kala et puis tout le bagage na ki comédien on peut fournir sur banzele belé. Les lobbies sur les lobbies pesa biso ba carte mutuelle de santé. Tout ça à peu près 150 comédiens et ça ba biso ba bengi biso ba artiste en voie de disparaître. C'est-à-dire que toujours ça la meto bandi ya ko kende. Ba biso ba remplacer biso. Maman Denise première dame à Telabino. Na ko tika bana o boyete ba tate o boyete. Ba bebisa ka suba mbongo na bango ale. Après sur la carte mutuelle de santé, nous avons un transport. À type hôpital à HJ, Bangaliema, Bamonkole. Après sur l'hôpital, nous avons la vision, nous avons les lunettes, au fêlé. Donc, nous avons un bon transport. Appareil, on a HJ coûté $5,000. Nous avons foutu là-bas. Donc, côté, on a pour les artistes, comédiens, c'est ma bénéficiant. Voilà. Donc mais ceux qui les lopé moko ya ba na yo pe lobi papa nga pe fona sala mosala oyo salaka ils ont le rendez-vous mais basala ki yango OK basala ki yango Blaise Nsaka la zana Saint-Étienne kuna na France ils a gelo facile ya permettre ya sala asala pièce moko wa sala ki soda abetanga tata na ye OK na ki pièce to sala na ye na Kinshasa avant kende Luanda akene poto moko so to zana ye Loris Nsaka la ya imitaka ba pauvre pululu a imitaka ba bidibidi zana ta Luanda asala ka théâtre kuna margi azana misana sala masala ka théâtre basala kana bangwa donc ça va donc ça dérange pas et dérange angaité parce que Blaise ata zo sala théâtre mais asala kana l'état au moins net ngana sala kana l'état na RTNC ya sala ka pe na l'état kuna na Saint-Étienne. OK voilà donc ils a quoi arranger ça quoi accompagner ils a quoi accompagner à part musala na ye azana business ya ye anzonzing et puis a film kaza cameraman ye mo azama kamne belebe. OK, voilà. Merci beaucoup. J'étais un coup d'œil de l'autre côté de ton état civil.
Il y a Johnny Tchakala, tu es que tu es na ba fête, tu Non, pas de souci. Papa Tchakala marié. Marié. Marié avec maman Doudou Kabalo. Maman Mapassa. Père de combien d'enfants? Père de 7 enfants. 7 enfants. Voilà. Veillons, je peux aujourd'hui en avoir le père. Hein? Oh, mais 7 enfants. Babotami so tali bango babotami mona be car na bango. Ils a bien. Naza lokola teke obota bana baza lokola mabata. To bana lokola bazo bota après 2 ans ina no boti mwana. Non. Blaise a moi à 78. Loris, deuxième enfant. Naza mona 88. Oya landi mona 76. O balandi mona 2000. O balandi baza bana combien? Bama pasa bana 2007. Tala be car modèle wana. Voilà. Na boti bango ndeni. Zwa bango telemi sa bango. Junior a père double. Père double. Voilà. Ou passant na ngopé. Non, na passant na ngote ya kaka bongo. Tone ya o milobela wani. Non, na sepela na kaka quand même na zwa ba benga tata mapasa père double. Mais pertibaro quand même par rapport à votre programme. Non, et pertibaki te parce que naza artiste te. Artiste ko zala lelo likame kweli soko benga na poto ata 3 batu no bazanga na poto. Bakoyokela yo na ko benga siko na bina zana besoin ya $100 likamo ezwinga. So na 3 personnes ata mibale ba otinda. Na pe na bandeko leki na nga Jacques Ntingi mwantaza na semeki na nga shootete. So na bi shootete na la na passe ata $50 na tongo ekom. Akol balanga na zana ngote mekene pa mama Marie-Jeanne mama be ya bwanga. Lokola zanga na mwa mike na zanga ngate na kozo. OK. Voilà donc ça va facilement. En tant qu'humain, aux appels à ma préférence nayo déjà côté à manger, côté à boire, côté accoutrement, il y a Johnny Ngarola tandeni. Oh, nyonso bino bokolata. Bino bakilelo. Le vieux kota kota. Nyonso akilelo nazana ngo, nyonso akilelo na lobi na yo. So na bino nazana ngo, nyonso akilelo nazana ngo. Lutte contre la vieillesse ou comment? Oui. Ozo lutter contre elle. Ya kilelo no nazana ngo, veste nazana ngo, kilote nazana ngo. Nyonso la polo, ba ser tout ezali. OK. Donc yo qui parate. Na ki pakate, donc na lingi nzoto na mingi. Voilà. Et côté à manger, tu aimes bien manger quoi? Ngai na linga kolia, naza cherté hein. OK. Préférence tangi zaka loso na madesu na poisson batumba ochelinga wana. Ici na olia. Na linga na difficile olia pondu. Difficile olia ba légumes. Na yebite so pona ni. Difficile franchement par là. OK. Préférence tangi madesu na so na olia chaque jour. Mais na préférence na lia ngota so na kwanga. OK. Et côté à manger et côté sport, on a sport nini? Ngai na lingaka foot. OK. Parce que na naza fanatique ya avec club. Voilà. So avec club azo beta na stade na banana 24 novembre. Na yena 20 mai. Na kena martyr. Et lo équipe so na martyr mo mke ba pecho balingo ko kale biso na ba botla ba chombo. OK. Yango moko talibu ba pecho ngo mona zo yabo ba 5 babundisi yo babotelo chombo yango mbone ko kene ba martyr comme moi passe mais na match amene na kota net match ya Léopard abetaki na Maroc pour na éliminatoire coupe du monde na kota ki yango. OK. Na futaki 20 000 nanga. Parce qu'il y avait la sécurité. Na futaki 20 000 nanga na koti. Voilà ni sport mingi. Mais sport c'est pesanga mingi za ya biso. Eza pena ya mindele te ndenge batu o talaka bon na équipe ya mindele na linga mingi Barcelone na linga o linga mingi pour na Messi. So Messi akina na Paris Saint-Germain na landa eti kuna. Ah OK. Donc là Real et na Liverpool. Vous préférez joueur qu'équipe? Donc dans ça ba joueur net par exemple joueur Biscott Mbala. Ala joueur à Motema Pembe. Mais na ko lingi makasi koleka ba joueur à vite. Voilà. Et côté couleur, on a couleur nini? Ngalinga ba bleu ciel et noir. Na linga pena chocolaté. Chocolat ya elambate. OK. Na linga ngote. Chocolat elambate ya sapato ça va mais elambate. Et na mona ngwezaka e dérangeaka. E dérangeanga makasi. Pembe pe na linga ngo. Voilà. Voilà. Mais il y a Johnny, hormis les théâtres, il y a Moussala Moussousou, dans le département où on maîtrisera. On a savoir-faire, dans le expertise, au biso panatique, dans l'auto-ébité. Non, à part théâtre, na ebe lo comme souté. OK. À part qu'on présenter des missions dans la RTNC, qu'on réaliser des missions, nous na yebi. Na yekola ni électricien, na zape cordonnier te, na za maçon te, charpentier te. Ce qu'on bricole, to bricole la biloko ba courant kaka kanga boy sala boy, mais les restes na yebi na ngote. Pour na tangi la on peut classe T. Mais musala ya RTNC,
il y a présenter des missions papier ko koma on est champion. Voilà. Mais déjà, dans le parcours professionnel, s'il faut dire merci, Matondo, dans mon moko oyo à PSAP mais fort. Pourquoi lelo, tu bengara lelo, moto akala, ya Johnny, okoyeb sana nune Matondo. Na ndenge ya théâtre. Oui. Pour le na koma na monde ya théâtre, opena bimisa ki kombo ya papa ntsakala ezangade na ngadio ça. OK. Na PC ba merci mingi parce que asala ki pièce moko titre nango ya ki papa ntsakala longi na ye. Na kufaka boye. Après ba oyo mbilanga nzemo na kosana ko mbongo na société mbongo nyongo tango ba yasenga mbongo na kosana ko kufa papa ntsakala alongi na ye e uta na shiksho longi pa ngadadia fona remercier parce que yemta matcha ikombo na ngabongo mais na Kinshasa momando ye mbaka ngai pesa ngadadia alongi na ye mais ye na pesa ke ba merci mingi na RTNC siko ezalaki grâce à groupe Nzoi nde bangaja biso parce que tu as un groupe Nzoi les abeilles na biso lingwala et y a RTNC groupe Nzoi nde bangaja biso on a remis ça mingi RTNC mingi. Voilà. Dans ta carrière s'il faut que dédier carrière na yo au dédier on pas vengadios. Pas ngadios parce que y a matcha kombo na ngama kasi ezagi. Et s'il faut dire et puis atambusinga trop ce que na tambula république mobimba ba province nyos ezangadiadi. So na kutana pe na Mobutu ezangadiadi. Voilà. S'il faut dire un mot devant notre caméra, ou il y a quelque chose, il y a malam, ou non, mon cœur koro, ngare d'angadios, au salier belé. Na profonde, mon cœur, aux anakata motema na ngapo salier belé. Grâce na yo na tambola na ba province nyo samboka oyo. Grâce na yo tiba Brazzaville na mona, grâce na yo to kutana pe na Mobutu na Guado. Donc yo sali ebele na bomoy na nganga dia ngadios tika ite place aux alinzamba batela kayo on sera toujours reconnaissant avec yé chaque fois sur la seule émission comment ngader ko zangate parce que l'air peto sala bantonzing talaka yaza président agi président ya Chic Choc le yenge menga zaki directeur financier directeur artistique directeur financier azuti kelanga mbongo na futa payer mbongo ya ye akoso akenga na zui o na kenango mazolo ba yoza directeur financier futa ngai bongo mnango futa bango pour les retours sur la production donc so ba mbongo ndenge na ndenge on sa production ye futi mbongo na bureau ngana zui mbongo wana to futa acteur ba sponsor na biso ba pesa mbongo to keko zwana ye abi papa futanga nazo futa tant que président na yebeloni na ko futa ye alinga inga mingi ya moni na yebite na okena ndaku na ye soki na liete so ngana na yete ye pa ko liate tinga na ya bongo to li ensemble donc ko bossa na yete vraiment merci mingi vienga Dios mo kere koro voilà mais ba côté positif na ba côté négatif ya papa Tchakala izaka dini donc ba côté positif eza ebele parce que artiste et comédien il peut singa ba ouverture ebele na ba te singa ba relation ebele na monde na ba to basé ebele ba za ba ndeko na ngati mais sur la 5 manque aide ba pesa bon ba côté négatif eza nango pour le moment eza nako koneka ka ko tambla na makoloti ya côté négatif na mona mabe tilelo malgré na soma ba voiture ta on na poto et ya ka pe on ezaki ba pesa ba vie ba kufa na bango pe donc na on sait l'effort un jour na tambla suma koloti nga artiste munena mboka okote na réseaux de la transport ba taxi be comment passe okota na taxi bis bato bazo seka bato bazo loba bino pe bato akala donc ça me fait très mal et on sait l'effort un jour pe na ba terrain na biso ministre Magic Simba pesa biso za musika kota ba pembe da ba revoir Kinshasa to ba notonga on pe muke to za pe na bisika na biso pona bana na biso voilà mais côté négatif babiloko wana et puis tu as difficulté à retourner na babisika ndenge na ndenge négativité pe na makasi yango wana okoya retourner lelo awa lobi kuna esimbité mabe donc ils ont fait handicapé pour Moussala évolution vraiment bien été mais s'il faut modifier quelque chose dans le théâtre pour qu'il n'accorde bosso beaucoup modifier nini bon to senga ka to za la soudé hein OK to za la ensemble pour Moussala ceux qui ne bosso diviser za la raté parce que to pesa na ba idée tako talo na télévision so na to corriger na bia eloko sala ke mabe soko boy kondima Moussala ke bosso te beba yango to zalaka ensemble to la soudé pour Moussala biso et qui ne bosso ba na ko apprécier yango et le bosso comme ça
ma famille baleka ki biso oh bato tel bo baleki biso même si tosala ba théâtre tant tosala théâtre na ba nani avec le fait que sana tosala ba mwana nsusu tosali ba bokutani ba pièce ndenge na ndenge bango ba s'inspirer na ba pièce na biso lelo au moins lelo bango bazo so banda kwa kitoko botel abia ko sala mais lelo ko ya exemple na pesi a hôtel na loki gérant to patron pour pesa sur place to tourner mindondo mais to ça misala ndenge ni OK tourner les sur l'aéroport ba o sengo comment mukanda peut pas répondre 1 mois 2 mois mais priorité ça na besoin pièce OK tourner na ba beach kuna mindondo na mindondo bango to tourner na place ndenge na ndenge possibilité za ya osala biloko kitoko mais mboka ezo facilité tâche wana te OK donc to senga pe ba faciliter ba tâche wana pour to tourner na biloko kitoko bon to nga ba place bien ba aéroport eza bien ba ACG eza bien toko tourner pe na kata hôpital ngo mais kene ko mekala ba tourner mindondo ka Aux na kati ya membre comité directeur il y a ANTPC. Aujourd'hui peut-être so yomoko lobi que au sala autocritique na kata ANTPC okolo bani. Bon ANTPC biso to na kati kuna to yebeli yango. Ngata na yebi yango bato bako critiquer bo masumu de Brende mais na sepela raté. O ba yebi kati na ngote mo yeba ba koloba. Na landi voice mo ya Gabriel ndenge mélodie ya Kufi. Na niveau sa Gabriel alobi nini batuni Gabriel olobi to sala ndenge nini po bazanga nini mo benga bana nguya lisungi na yoki ne batu balobi ne Gabriel to sala ndenge Gabriel bi makambo neza yanga te melody pe as actrice mo ya mne to sala banzonzi ngebele eza ya papa masumu ozoka sikoyo telle importance ba pesi mu ya papa masumu do yefa renir ba artiste comédien abana oyebisa biso po ebeza na Brazzaville eza na point noir. Ce qui peut le là tiens mon lende el bembe ko longa kuneye eza niveau ba Gabriel te alobi ne bien eza yanga te eza ya papa masumu do biso na kata comité to ko ba peto telemi lelo to ke mona gouverneur de la ville to moni bototo bi to nge bembe wana ya ekoya voilà donc na zana kati ya ANTPC na yebi lo ne le kaka kuna o baliaka ba mbongo jamais et puis na lo bakata bali mbongo mutete nguba batala kina munoko te donc so mutali ata moi $100 $50 faut eza problème o eza ka problème te na bango chaque fois motete nguba batala kina munoko te boko tinda ngana zo $1000 kuna na ke pas gérer ça pèse $1000 ata na lié $50 eza problème bon ba démarche ngana salaki pona vendre na zelaka ye tia ko ya eza mabe na elimino $950 les $150 problème donc ça dérange pas et go déranger te mode de motivation peut-être dans ba jeune talent au bazoya au pe bazana ba sous-estime bon atala bien musika ANTPC ya ba vie moko boy ba kuna donc voilà non ba vie moko te to pesa ba ouverture ba jeune pe ba kota na bango ba s'adhérer ba zala ba so pe ba poste na bango et bele pe ba so ba poste ba jeune bon secrétaire général ya ANTPC siko po elomba comme conseiller secrétaire général à ANTPC a jeune a petite oxygène adjoint na ba za ba petite ba na bango ba na mikepe o ba kota pe ba za na bango ba fatu kai me baza ba membre baza ba jeune eza ngo problème te soko koti na yo eza te botala ka ona musika to lingaka bo s'adhérer bazo benga bino bo s'adhérer na ANTPC tango bo s'adhérer na ANTPC to bengi si bino so to bi bokene ko s'adhérer na Sokoda ngana za ko négliger Sokoda mais lelo so ba benga yi après 3 mois na kezo pe mbongo na nga ba $500 po na kotsa ba evre na nga na s'adhérer kuna na mona ngone ti je mais na s'adhérer na zo mbongo na nga boya ko s'adhérer na ANTPC après Burkina Sokoda voilà donc ils ont dit là malamu et anzela bien basa la motiver ba ya basa enregistrer ça la bien pour avantage payer musala bango basa pe sécuriser le loso likambe kwei to kingandi azaka na biso na kata to ko landela yi mais yo yaka no ba réunion te o yaka eloko moto o mona ne ba ko négliger ngo pe OK o ma papa masuma kabolaka mais yo yaka ba réunion to mona kayo voilà merci beaucoup ya Johnny nous sommes à la fin de notre rubrique déjà je sais pas est-ce que ils ont la question mo bando s'attendre dans tout nous mais na tout nu en côté non otuni eza mi tout neza yo bien neza yanga ite te question mo bando s'attendre mais yeti na yebite question nga otuna nga répondre yote na yebite so nga na lemba yo mtoko yeba soko monike koki to kabwani te yon lobi on azaka calé na za chevronné na matière ah donc on a bloqué la question sur ya ou longola ya monte yo mo lembi na yo lo mi to ko te na lembi te nga na lobi ki natali timing na nga na comme na moi suka bon ça va OK ce qu'on a vu question c'est le premier épisode to ça deuxième épisode premier date
tokoya kaka parce que une question mo faina tuna yo posa dia na réponse nango mais na tuni yango te te tuna na yo naza disponible parce que ngai ni nazolo ba question ngo échappé nga parce que yo échappé yo na ndeni tuna kaka papa ozaka na likangu libanda moi c'est comme mama Doudou Kabala obota pe libanda tuna. Voilà, mais il y a Johnny, comment tu arrives à gérer mariage en tant qu'un homme public oyo ayebani oyo à présenter un spectacle ya ndenge na ndenge, comment oyo rivaka quand même ya ko gérer yango? Na lingaka te naza na problème na ndako nanga. OK. Tant que toza na bana, oyebi que divorce eza mabe. Mabe makasi. Eza loko mabe makasi. Bolinga te un jour obali mwasi. Boboti bana bokabona. Les enfants faut souffrir. Souffrance wana ta nzamba opinir yo makasi. So bomoni bozana ba problème na ndako bobongisaka na mwasi mobali. Bokabona te s'il vous plaît. Ça crée des ennuis. Ya on a appelé ça de conseil. Na ba suivre les guides. Nga na bola mwasi na ngama Kabala na 2001. Na pesa ka pe biloko lero na pe ba bar ezalaki pe ba salle de fête ya la raté. Lero pe ba site ya la belete ba caméra ya la na malunga te. Na ko bale siko na 2019 be 2020 ans. Na bali mwasi na nga na pesi su biloko msu ya libala. Na pesi lisusu pona honorer na salle, na honorer na église, na honorer na civil. Na ba suivre les guides. Bato balandi ba Serge ba yeko bala. Na mona pe ba geshu babali. Na moni ba en tout cas ba bijou la reine babali. Pierre Ndombas. Pierre Ndombas. Ba te belé ba landi. Papa nsaka la pesi ouverture. Ba pe ba landi babali. C'est bien. Ko va na mona batuka te va na neka na ndako boye. Babali. Na lingate na za problème na mwasi na nga na ndako na bala officiellement to bongisaka kaka. Mais bato pe batala kabiso na basonga lisu bazana bango. Mais na tchaka maka kuna pena mingi te. Marié qui marie na. Marié qui marie bato pe batala kabiso na songa lisu bali. Bazana bango ebele. Uzaka dire to quoi ça m'a rappelé. Non, na ko kwesa na za mutu. Na za pe mutu. Quoi ça m'a na yo. Na ko kwesa mape mais ndako na ngezwa problème te. Na linga pe kozana ba problème te. Et puis okoki na yo mais oyebika ke ndako za. Na banga pe nzambe makasi. Na linga pe te po na prière pe makasi. Bana makaya papa makaya amemanga na église na biso les naziréens pas passer le parti à piti na tikala ka kuna na papa makaya to sambela kuna. OK. Donc ce qui mutaye ozaka pena ferme makasi. Ya moni to linga ba jeune na biso balanda pe lokolo na biso bazalaka na biso batika nekito yoka na mona na ngate mais mais n'engeza misozana maman na ndako mère aux yeux neti moi deuxième femme et comme l'autre hein azate et comme la penga na lingate et comme et créer nga ba problème bazizani et zaka malam te malam sona zana l'heure nanga ndena za sona hutu RTNC na yena maison na biso mbolongo na vandi muke na zwi mama to zongi ndako so place ko mela sucré soit to meli na biso liboso pa mama beya to meli deux bouteilles to kendako soit to ko mela te to kena porta ya baba na biso to meli moi de moko to kendako. Mais na parcours na yo ezana mokolo moko milobela pe robi ke non ilo mo ekomelo yo mo milobelo bi pourquoi na sala théâtre et comment jamais na théâtre non na zo elo monte mabe langa pourquoi na sala théâtre na ebite bato balobaka bongo oyo bakutana na makambo pe ya bango mo balingaki komela bango ndengwana parce que lelo na moya lelo yo biso to sala théâtre na ndenga propre ya malamu mais lelo to komo yo ka bana baleki na biso mususu na tanga na ba kombote. Oh bakena papa maman moko sukola ka bango. Oh bakena papa moko boy. Oh po bazo ba chance. Oh basala ka boy mais biso pa na biso ezalaki te makamwana. Et puis son nango pe ezalaki te mais son siko yoka nanga. Mais soki eza bongo eza nzela malamu te. Eza ba courte durée. Et au pesa nango yo solution ya vite. Sala théâtre no nzamba sungo inspiré ba makamno bien au kenebi au kemusika. Voilà. Merci beaucoup Anemo. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà l'essentiel est pas ya Johnny. Ngana sepeli mingi na émission na bino. Merci. Ba question za bino ba réponse ya ngai. Eza premier épisode, toujours le deuxième épisode au sala premier zate. Naza toujours. Tu as la rubrique pour mingango les regards sur le couple. Ils ont un regard pour le couple toujours ba conseil ba couple au bino bozo vivre expérience na pour passer un peu bande comme mususu bazo bana libala sika. Donc j'ai compris que non, il y a Johnny a une expérience moro boy. Ya ko sakanate. Azo linga divorce c'était parce qu'il a soko benginga okobenga na téléphone te yaka to sala émission oye pena to solo to vandi to solo na émission ndenge zalaka po yom to za troisième personne pour na sala émission modèle wana wana to solo lipenza wana la maka mususu problème te ça est disponible au salon to sala wana isinga aux accompagner na maman pas de problème bon yom daliboso au sala émission
Yote. Ok. Voilà. Merci beaucoup déjà pour l'accord. Mais tout le bien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On peut retenir quoi déjà? Donc, merci à l'émission Nabino. Merci. Pour ça, l'émission Nabino très kitoko, très posée. La question Nabino y a bien. On peut et tout ça, on peut battre. On peut mutako silikana yete. Vraiment félicitations. Merci. Vraiment bon continuer à bon keneli bosso. Nzama pambola bino. Amen. Na tchaki disponibilité nanga pona bino. Lero mbesina kindengi nanga manjera na ngo ya deuil. Mais na bina zelaka bino natala modèle ni émission bosalelaka ba question ni bosalaka ya busoba te. Ko busoba to ba question moko oh ezo mona keza busoba yo azo tuna ngo kaka. Ezalaka ba kamomala muté. Et puis mususu a préparer ne lokote na mutuna ye azo tuna ka ba question. Ah ce n'est pas bon. Voilà. Na pesi bino merci. Merci. Moi quelques mbote nanga. Oui, ça dérange pas. Ezana Blaise Ntsaka na moi nanga na Saint-Étienne na France. Mbote na Jacques Ntingi moi za New Jack Shop na moi sinaye sous tété. Tété Tsunsa bambote. Mbote na Lupine Kanga Senghor, Clément Dangi, Eliane Mbimbi. Mbote na Maki Makia de Jackie Taba, bambote na bango mingi. Mbote na Mbuta Metro Makengo Metro. Mbote na yope mingi parce que talaka Daniki Nzonzi na kata Nemas. Bambote na mingi. Soki na pesote Mukonda. Demonte Mukonda bambote mingi na kati ya Suède. Emery Emeda bambote na yango papi kuyela bilamba. Na moi c'était maman chako bambote na bino mingi. La lingi bino mingi, merci beaucoup. Oya linko benga. Toko pesa conseil. Papier ABD TV numéro yango 0 plus 243 998 319 314. Soki na beta ki libakura likamo bolimbisa. Sope na lobaki bien bobete la maboko. Merci. Voilà, merci beaucoup. Il y a Johnny, il y a devant toi des pièces. Il y a la chambre, la cuisine. Pour finir par là, bah ça la choix. Choix no ezani. Chambre na nini? Na cuisine. Chambre les guignos. Ah. Na chambre les guignos. Et l'on y a de ça na chambre etinda wo le bakake. Chambre les guignos ça kitoko makasi. Sérieux? Sérieux. Cuisine bampuku bakolanda kuna makamebele bele. Merci beaucoup. Côté, voilà, monsieur de Comme Souka. Déjà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'heure de séparation est arrivée. Vraiment la fin d'une chose que son commencement. On a commencé. C'était pas déjà facile de réaliser notre surprise, mais quand même, on a eu le temps de s'échanger avec notre Moukouboua. Vraiment, le plaisir est partagé. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler de d'autres rubriques. Bye, bye. Bye, bye, bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel.